Ale kumanga motema moto yaya. Kaka Kinshasa Nabiso Kin et l'équipe partout. KNB Kinshasa Nabiso Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Mikuru Nezabino pardon. Jima sala yolo ratarate. Ya on a bien yo. Ah Jima Mokende. Oumela. Bana Kin. Kebana jago zappé so kuta nango KNB Téléma. KNB Téléma Kinshasa l'équipe partout. Jimou Kendi, Oumela, KNB, ko zappé, te se coûte nango tchèque au Vandi. Mbote bandeko balanzi ya magazine KNB Kinshasa na biso pe bienvenue na numéro ya sika ya magazine na bino. Sommet à Luanda et Salamaki depuis mercredi 26 octobre 2016. Le discours naé à clôture président angolais a lobby pas du dialogue pour le dialogue. Les accords sont ouverts. Kinshasa et l'équipe partout sommet à CIRGL au Esangisa qui va président africain à Luanda et si là qui depuis mercredi ba chef d'État africain et à sous-région de Grand Lac na SADC va apporter soutien à bango na ba accord oyo et même ba élection en 2018 au lieu de 2016. Oyo ko maintenir Joseph Kabila na pouvoir au-delà ya mandat na jusqu'au prochain scrutin. Yango tozo tout na ba kino ba ebisa biso ndenge nini ba yambi message wana. Qui n'est jamais à l'encontre. Il y a tous les chefs de l'État africain. Non, mais c'est par rapport à ce qui s'était passé au dialogue à Oya. Donc, s'ils ont approuvé cela, moi je suis tout à fait d'accord. Parce que qui m'en des nécessaire. Nous devons faire la part des choses. Classe politique et souverain primaire. Il y a une matière autopée sur les combattants au monde de Télémiao. La première des choses, dans Angola, c'est un club de dictateurs. Côté Bakei, il faut bailler que problème. C'est la première constitution. Na ba résolution au ezozouama na niveau à conseil de sécurité. Accord au bazukuna, ils ont vraiment édifié, ils ont clarté. Il y a des espaces. Ce que l'Union africaine n'a nous traité dans un conflit mon côté en Afrique. Au EPC ba résultat bien, ba fan à l'aise. Tout à l'heure ceux qui ton renseignement peut bakota kuna ba signer. Ceux qui ba côté ba signer te ozana moi ba décalage, ba crédibilité, ba nini moi bloco wana ko jouer mais ko peser pas bango te mais ko peser na biso population. Toyeba kike na Angola mbuma moko ya malamu ekozala te. Puisque bantu wana biso toyebi kaka deuxième dialogue ekozala mais na wana majorité wana te. Normalement bakoki ko benga bato bakende ko signer texte oyo bango ba participer ki na élaboration nango te et communauté un contrat d'adhésion où on adhère ou on n'adhère pas. Or eza dialogue eza ko solola. Tu ne peux signer que na texte oyo bosololi toutes les deux parties de commun accord bondimi ba résolution oyo ezwami ensemble nde bo signer. Dialogue permanent elingi kolobake bakoki kokanga yango te. Ça doit être ouvert, hein? À tout moment lorsqu'il y a un problème il faut se mettre autour de la table et puis trouver solution. C'est la seule clé. Il y a apaisement et puis il y a tranquillité yango wana. Wana boti kolana ndenge quelques qui n'ont pas émettre ba point de vue na bango, il faut qu'on retenir que gouvernement congolais ezo bénéficier na soutien ya ba chef d'État d'Afrique parce que ba accord au dialogue ezala ki ko approuvé na sommet wana, surtout que le président angolais a bakisa qu'il y a pas de dialogue pour le dialogue. Une certaine opinion eza ko senga na ba politicien congolais ba planir ba divergence pour na ko bima na situation au Kinshasa et l'équipe. Trois pays d'Afrique se retirer dans ces pays. Est-ce que ça moyen kaka
mpona koboya kodépendre mpe ya baoccidentaux to mpe eza moyen moko ya kosimpose na pouvoir yango KNB esali bino réflexion oyo. Après le Burundi et l'Afrique du Sud, ezalaki tour ya Gambie ko annoncé retrait naye na CPI. Décision ya ba pays africain kolongwa na CPI eza du fait que bazali ko reprocher na CPI que attention na bango ezalaka plus kaka na ba pays ya Afrique au lieu batalaka pe baka ya ba occidentaux parce que bango pe basalaka mabe mais le plus souvent bazalaka poursuivi te. Tozwa ka ya George Bush oyo asala guerre na Irak bato bakufa meti lelo eloko moko te. Une certaine opinion pe ezali komi tuna oyo bazo longwa eza pona ko éviter ba sanction poto yebi ba président africain mingi bazali ba dictateur. Awa bazo longwa boye est-ce que eza façon te po ba se maintenir na pouvoir parce que déjà membre ya CPI me basalaka oyo bakanisaka. Mais retrait ya Gambie ezala ki jugé d'une attaque na CPI et surtout que la procureure Fatou Bensouda aza de nationalité gambienne. Na nyonso wana il faut ko retenir que kaka Afrique du Sud nde mutaji une notification officielle auprès ya secrétaire général ya ONU contrairement ya Burundi na Gambie. Mais plusieurs pays africains veulent emboîter le pas entre autres Ouganda, Namibie, Tanzanie na Kenya. Totala nanu soki tokosuka wapi Kinshasa eleki partout. Reporter ya KNB batunaki bakinois bayebisa biso soki ça fait combien de temps akenda tourisme to pe soki bayebaka importance ya tourisme. Kinshasa l'équipe partout magazine KNB to ko tuna bakino bayebisa biso soki akoyi kozana souvenir oyo dernière fois kenda ko sala tourisme et puis bayebisa biso importance ya tourisme soki ezakani. Importance ya tourisme eza bien pour visiter site moko boneti libanda mboka o visiter mboka wana oyo bandenge ni ba vivaka. Neto mona na France bakendaka libosa Tour Eiffel. Mona ke kuna il y a mélange de culture bozo solo labo tuna na ba question c'est bien. On va prendre un peu un plus. Ministère du tourisme va se prendre en charge de telle sorte qu'on pourra l'avoir le lien. Mais jusqu'à-là, on n'a pas encore actionné. Il y a le lien, mais on n'a pas encore actionné. D'une manière générale, d'abord, le tourisme est allé créer la richesse touristique et puis qu'on permettre qu'on a aidé pour nous protéger. Et puis, pour ne pas prendre connaissance. En tout cas, conseil, il faut d'abord valeur. Il y a eloko tozana ngo noko na mboka na biso faut ba valeur ya richesse touristique tozana ngo parce que ce qui peut to mettre valeur na ba richesse touristique wana un jour peut ekoki ko botela biso ba mbongo ba moyen mususu o ekoki peut ko permettre ba tumusu bazwa pe misala et puis ba mbongo mususu peut ko kota na banini na ko réhabiliter soit banzela ou ezo même na ba site touristique wana. Dernière fois que na tourisme ça na fait en 2015. En fait, c'est important ce tourisme pour la découverte étant que les Congolais ba merveille na biso monsieur intérêt en mboka photo découvrir en auto ba merveille eux c'est bien na mboka na biso. Tourisme ça quoi aucun de découvrir pays moko boye to lié moko boye la découverte de biso surtout tout ça tourisme na mokili oyo mais portagama implice hein au fungwa makwa na vie ta musoza ki mo complexé hein oyebi pe eloko oyebaki te oyebi mutako ko ya ko sayote boyo kindenge bakina ba pesi importance ya tourisme soki ezaka nini et puis balobi biso ba découvrir makambo ebele parce que bato ebele pe bazala lokuta ovanda bonga na kenda mboka boya bandi ko betela beto masomo ya lokuta mais ya malamu ezaki soki moko kenda pe place ngo découvrir pe donc oyebi tant muto oyelo masomo boye donc on dit maite pour yo déjà so yebi ezaka très important pour kende tourisme et puis ko découvrir ba makambo ebele. Kinshasa et l'équipe. Magazine KNB to ko solana ba kinoa pour la likambo to monara na maison communale les na batu moko bazaka ba yaka kotika ba ticket na coin pour ba maman bateka ka ba futa ba mbongo na bango za reconnu 200 francs mais après ba policier ba yaka susu koleka ko kongola ba mbongo nde on to ko solana ba kinoa ba yisabiso soki mbongo wana ezaka ka
bourgmestre nde atindaka bango to maison communale nde etindaka bango to ezalaka mbongo ya bapoche na bango moko yango toye kozwa nanu réponse epai ya bakino yaka na jibu mbala moko olie azwa nango na ndenge esengeli kobotola na mbango ese wana eza bien wana eza kobebisa réputation ya mboka kutu biso tokosepela ndenge wana te soki leta atindaka bango wana biso tokoyokana te na leta eza volonté na bango moko moyibi ya bango moko po soki otai na gilet oyo balati bakoma na nsima kini propre po soki mwa salite eza bango bazongisi mwa propre so okwetata na balabala bazongisi oyo na nsima ezake kobotola kotumba te tomoni bango bazotambola na bamituka wana kutu eza mituka ya leta te mituka privé bakechi bayasi badini so bakangi oyo mwa biloko na yo ata otandi liboso ya maison bakotia mutuka so koevite kokanga ekomi kaka corruption bapolisier bana bagilet na bango bakomi kini propre bon kini propre wana eza mpona kosenga bato mbongo te parce que mbongo basenga wana leta ayebi yango te bakendaka kotika mbongo wana hotel de ville te même gouverneur ayebi biloko wana te mais bango basalaka su bongo te tokomoma na salongo ya kini ekomaka ya bapolisier bakoya kosenga bamama ba 200 francs ba 500 francs mais muntu azoteka na salite donc akomboli liboso ya maison te asali musala nini musala ngo ya salongo te bango bakipaka su biloko wana te bakomaka kosenga mbongo donc pasi eza wa makasi bakolekaka wana ntongo vers ba 7h bapolisier bakomelaka biso wana ba 7h 8h bayaka kosenga topesa ba 500 ta mosusu 500 eza moke bakokokamata kiti bakobotola baekipema nyonso ya mosala na bato mpe basukolaka bandunda toza na bango awa toza komona pasi na makambo na te toyebi nani mpenza atindaka bango toza koyeba te bouti kolanda ndenge kino moko na moko auti ko s'exprimer vraiment na micro ya KNB alors eza malamu te parce que l'état déjà ezotinda bato moko baza destiné mpo bakongolaka mbongo wana na bamesa ba 200 fois mpe batiki batike oyo ezolakisa ke batindi bango mpo bakongola mais bino bapolisier bokoya susu koleka après bokongoli so mpe moto apesi tomona bakangi yebi bokangi ye biloko boke nango en tout cas eza vraiment malamu te parce que bamama wana baza mpe ka bakongole baza kodebrouye bazoteka na bapapa ndenge bauti koloba tinda photo na yo en mode selfie kanga photo buka kingo seka moke gagner temps tinda yango na page Facebook Kinshasa na biso KNB Zora photo to seka moke buka kingo écoutez en selfie écoutez Zora photo to seka moke écoutez, en selfie, écoutez, sur la photo, tout c'est comme ok, écoutez, en selfie, écoutez. La photo, tout c'est comme ok. Écoutez, en selfie. Écoutez, kosala tourisme na vie ya mutu ezalaka très important kasi baparent mingi na vie ya Kinshasa bazala na habitude wana te yango ba reporter ya KNB batuni bango soki ça fait déjà combien de temps oyo basala na tourisme était ensemble na famille na ye Bafé Timbi Gomis Jires Kembo Pati Kembo Janine Meresson na kata kaka ya koluka koyeba importance ya tourisme lelo micro la biso ya KNB tozosola na ba parents bayebisa biso soki bazalaka na culture ya kosala tourisme na ba famille na bango donc papa to maman na bana ba se déplacer to ba kende ko découvrir mboka to eloko moko boye songolo boyoka ndenge balobi na micro ya KNB ko découvrir ezamene ba bolobo bana bayebite banini ezala kuna ba singe ko mema découvrir ko atane de to na ville boye eloko msoko za na ndaku te mwana okuta na ba magasin azomona ngo pe azo comprendre ekomelanga te ba parents basala ngo te ngabiso ba kendaka pe nanga mo pe na banokende ko za pe bien pour na ko se distraire ko sepela place moko boye ko découvrir hein place yo mondanante
kokende kosakana soit bato mona bamindele bakende na baplage bakende mpe na bakote mosusu mpo bakosepelisa nzoto kwa te nano ekomelanga te nano nasala te nazalaka na ide wana namema bana mais moment donné ezalaka bolembu en tout cas talaka biso ya mosusu tokola na baéducation moko boya kotambola te mais ezalaka olingo bima bo omona tika navandaka na ndako il faut osepelisa bana eza ngai na ezala te mpo na baparent nyonso eza ngai eza mpe na moko mosusu na osepela mpe na memi bana na ngai kote oyo nalingi naki osepelisa bango. Souvent ngai aza encadreur ya bana na maître ya taekwondo na insere yango na kati ya baactivité na nga na mema bana bapique-nique na mema bana tozokende mpona kolongola bana mwa frousse na makambo ebele mwana mosusu ta mosusu ayebi cercle français te du fait kalongo ebanda lake na cercle français akutana bamindele akutana nini elongoli complexe mpo motu mosusu de lui-même akokeba kongo te mais l'influence ya groupe ya nini wana ekoti epesi mpe plaisir akodécouvrir bakongo amoni implice na tourisme wana eza d'abord culture na biso tochange ndenge ya komonela ekomona na biso du fait ya mabe yango ozomona mpe bana na biso mosusu baza limité na makambo ebele omeme na place mosusu akomi complexe moi mosusu omeme na restaurant ebi nde basimba fourchette nde basimba mbeli te po amesana te bolandi wana ndenge quelques parents baémettre bapoint de vue na bango vraiment na baparents oyo bozalaka na culture wana te ya komema bana na bino bakende kodécouvrir vraiment faut koyeba ke tourisme ezali très important mpo ezolongola bana na bino bacomplexe ya kovanda na classe boye bazobeta lisolo moko soit ya mboka soit ya site moko ye ayebi yango ekozala esengo makasi ke avanda ayeba place wana te eza mabe mingi mpe bana mingi elongolaka bango complexe mpo ayebi ke nakendaki place boye na papa nakendaki place boye na mama olia akende kodécouvrir yango na lisolo kaka ayebi te. Kinshasa eleki partout. Alan Lofoli, spécialiste na tourisme, a expliqué bien fait à tourisme. Tourisme a une importance ébélée. Sur le plan par exemple de la santé, au Salim Salamingi, la fin un week-end, si tu vas en tourisme, tu vas visiter, tu vas découvrir, tu te déstresses. Donc santé ont contribué. Deuxièmement, sur le plan éducation, tu peux exemple ou bien je prends la théâtre de verdure. Au moins, histoire à Congo, ils a symbolisé par la statue, il y a Léopold II, etc. Donc, nous avons quoi apprendre. En plus de ça, il faudrait dire que le tourisme rapporte également des dividendes. La recette est belée, Namboka. Aujourd'hui, la France, ce sont des milliards qui entrent chaque année. Parce que le tourisme est organisé. Et à Kinshasa, au Congo, c'est possible. On a beaucoup nous sommes tourisme, c'est-à-dire na je donne un exemple. Tous à Kinshasa, tout le monde a catégorie de montagne na Misuboy, tous à Kinshasa, mais à Goma, n'est-ce pas? Le fait que tout le monde a été, le fait que tu as une information que par exemple animal moko endémique, c'est-à-dire au Bakutara na Congo, n'est-ce pas? Et qu'on va attirer bisoto kende pour tout le monde aller sur place. Mais il y a autre chose, autre monde mais vous avez tourisme dans le sens que tu as l'histoire dans le côté. KNB ils ont proposé découverte évasion. Pourquoi? Parce qu'il y aura des guides expérimentés. On a battu sur Koya à travers Bonobo Events. Nous sommes une structure de Yanini. Au lieu il y a bus. Bus mona nous pesa adéquat, c'est-à-dire o esengélité bo sangisi bana batu makelele na kati titi bakena site moko songolo to na kinkole ozomona mais biso eza différent na nini. D'abord bus eza adéquat, donc bus mo o esengeli pour na tourisme ya mibale na kati bus to sala tozobenga éductour, c'est-à-dire guide molakisi moko na kati ya bus oazo tambola na batu dans un circuit eza babisika nyonso tokoleka avant tokoma bisika toza ko kende mutu aza na kati ya biso tobengi guide aza ko expliquer omoni bisika na 1900 kingani ezalaka boye omoni Kinshasa ebandande awa na yo mutu lekaka na tango oyebite et puis après avoir ko sala circuit wana donc bisika nyonso tozoleka pona ko expliquer na kati ya bus nde tokei vers esika kozala point de chute na biso esika ba activité ce ko salema pe parmi bisika tokokende pour certaines personnes na lola ya Bonobo on va visiter
endémique, c'est-à-dire kaka na Congo. Et puis aza na 98% génétiquement cocaïne na mutu, c'est-à-dire cocaïne na mutu na marambu ebele. Au moni que eza découverte mumbawana eza évasion. En dehors il y a activité mususu pe kozala na kati wana ludique, musique, humour marambu ebele. Voilà, eza différent na excursion nyonso o bato basalaka na Kinshasa. Docteur Dieudonné Ngoye expliqué cataracte pe alobi ndenge nini okoki ko se prévenir na yango. La cataracte d'abord c'est une opacification du cristallin. Le cristallin c'est un organe qu'on trouve dans l'œil. Cet organe fait partie de ce que nous appelons le segment antérieur de l'œil. C'est-à-dire, quand vous regardez quelqu'un qui est devant vous, vous voyez une structure blanche qu'on appelle la conjonctive. Il y a la sclère là derrière, bien sûr. Et il y a la structure noire que vous voyez au niveau des yeux. Et cette structure noire, nous l'appelons cornée. Elle est transparente. Elle n'est pas noire. C'est la structure qui est derrière la cornée qui donne cette coloration noire. Solution ya kosomba mituka esi ezwama Trust compagnie azawana pona ko satisfaire ba besoin na bino nyonso. Par ailleurs que chez Trust, des véhicules d'occasion de haute qualité avec moins de kilomètres dans notre stock. Vous y trouverez toutes vos marques préférées. Toyota IST, Toyota Passo, Mazda Demio, Toyota Yaris, Prado, Nissan Skyline et tant d'autres. L'équipe technique ne laisse rien au hasard avec plus de 60 points de contrôle pour vous assurer une conduite avec des véhicules en très bon état. Visitez le site www.japanesevehicles.com, faites le choix de votre véhicule et contactez Force One Service situé sur Colonel Ebea, numéro 56, immeuble Boncoin, côte à côte de la Napi, à 1 minute de l'hôtel de ville de Kinshasa. Ou appelez le 081 99 64 301. Email info@forceoneservice.com. Nous vous accompagnons dans toutes les étapes. Plaque d'immatriculation, assurance annuelle, transport Matadi Kinshasa et un service après-vente assuré. Un seul site, www.japanesevehicles.com. Force One, l'unique et le seul représentant de Trust en RDC. Arrive, 365 est arrivé. La 365e édition de votre magazine KNB, c'est déjà dans quelques jours. 9 novembre 2015, 9 novembre 2016. Le magazine Kinshasa Nabiso, un an déjà. Magazine Oelobelaka via Bakinois sans concurrent ni imitateur, unique en son genre, mon côté na Kinshasa, mon côté na RDC. Boya ko fete na biso na mama na excursion oyo ko salama dimanche 13 novembre 2016, lieu d'embarquement ezabongo na gare centrale ya Gombe. Ensemble na ba partenaire ya tourisme et ya environnement, boya ebele potoko tamola Kinshasa mobimba en mode touriste. Pe ba bete la biso ba histoire, pe masolo nyonso oyo toyokaka na Kinshasa. Ba billet oyo eza numéroté de 1 à 365. Soki osombi yango à $20, nde oko bénéficier na t-shirt souvenir ya KNB, consommation ya boisson sucrée, pe accès na point de chute et sika fête monene ekozala. Occasion po bokutana na ba agent nyonso ya KNB pe ba présentatrice préférée na bino oyo butu moi basalelaka bino musala po bosepela. Oyo bakozala très disponible mpona kosolola na bino pe ko-immortaliser ba moment de joie oyo tokolekisa ensemble. Surtout ba selfie somme en trop. Toko souffler gâteau ensemble, kolia, komela, musique na comédie. Ba betela yo lisolo te, excursion Kinshasa na biso nanu ezala te. Première édition yango yo, billet à $20 seulement. Eza déjà en vente na siège à Force One Service na croisement Colonel Ebea avenue du Marais na commune ya Gombe. Non loin ya hôtel de ville ya Kinshasa, ba surprise eza ebele. Lokola toza kaka na besoin ya 365 personnes, mi sombelaka déjà billet bien avant
Pour ceux qui ba place ekoki na bus, moyen to bakisa bato ekozala te. 365e édition ya KNB, un an ya magazine Nabino, unique événement de l'année. Kinshasa et l'équipe part. Reporter ya KNB bakina kosola na bakino ba pesa biso ba point de vue na bango soki yo papa topé maman onyokola mutu mort na vie pe après quelque temps mutu wana gagné vie yo za na souffrance est-ce que oza na courage ya kokene ko senga aide. Kinshasa c'est l'équipe partout magazine KNB toye kosolana ba parents ba biso ceux qui lelo obokola mwana moko aza ndeko na yo to mwana moko na famille o maltraiter yo moko conscience no bi ke o maltraiter a supporter te pe abima na ndako akenda ko luka vie na ndenge na ye moko et ça li ke a réussir est-ce que lelo soko za na problème to za ba moment de difficulté ko zo courage ya okende ko senga e a aider yo to ka réponse ya ba maman bon to kuta na sima yokola kai moza bna courage ya kino senga ezate so zaki vanda kine malamu koza ko senga e akusunga moi so ni pe fezala tango mwana peso azana mawa autika yote akasata point loko moko osalela e akusunga yo kaka yokola kai salisi yote bon pasi fo kaka pasi tango zo vanda na bana na ndaku ata bazaya yote me fo yeba nega vanda bango mwana oboti akosalisa yote metansu mwana musunda akosalisa yo conscience no ete ya yo neloko mo amabe. Il faut conscience non se teyo. Deuxièmement, il faut boter courage aka moi. So que yo bandi ko se osengi na pardon, o se excuser na maman bébé erreur oyo sala qui est a plus oyo pisi weza posa aza mwana osala. Mutu de acha bimeli mutu. Asengi na pardon. Andimi ba défaut na e. Les années de faiblesse mo de e sala mutu. Donc a okomuki sa osala ka weza posa. Ba oba sama neti ba maltraita ka bana oba bokola saka a defend un jour ni mona ke yo po ozala te bana oyo bototika bona na ezali soni po yo moko pendo ke ne koluka mwana wana sho banda ko senga ye pa juivo mengo en tout cas c'est impossible parce que yo bana déjà mabe na mwana wana et c'est pas kende ko no yoka ta soni te po yoka soni vraiment po na ngai courage penda na kozala na ngote po naza consciente que mwana wana penda na nyokola kaye courage penda na kozala na ngote na bima penda liboso na ye asunganga na mwali kamsongolo pakala mais na ba misusu bazala kana bango na courage akobosa na nyonso wana na courage wana akokende na ye kaka menga penda de ma nature na kokoka kate toyebite nani oyo akosunga yo dans l'avenir okomona bano penda yo moko boti ata moko aza na souci na yo tata moko atikali kosunga yo te mais oyo yo zo négliger kaka ye wana muta kosunga yo na vie bauti kolanda ndenge ba parents ba pesi point de vue na ba mususu abi ozwa courage osenga mususu abi ozala na soni parce que ye moko ayebi makambo oyo asala mais ya malamu eza ke tango ozobokola bana yeba ke mwana oyo ozobokola ozonyokola ye nde peut-être akosunga na vie donc il faut kobongisa kaka koluka kimia na bato kolobi toyebi te il faut soigner relation Kinshasa et l'équipe part. Ah oui, jamais ezanga bozwa actualité ozali ko dominer na Facebook. Tobanda actualité Facebook ya lelo ndenge UNPC epesi prix ya bonne gouvernance et pas ya premier ministre Augustin Matata Ponyo. Kasi prix wana esali unanimité te. Ba internaute ba lobby dollar oyo utaki na 920 et komi na 120 budget oyo ezalaki na plus de 6 milliards ezokende de réduction en réduction wapi bonne gouvernance en okasi. Ba misusu kutu ba lobby ba pesa yende prix ya rigueur ke ya bonne gouvernance. Bana boma ba tomboki na Facebook Bralima et annoncé que le 1er décembre
akokanga usine na ye ya boma po ba taxe eleki. Yango ba mituni na tang oyo bazopesa batu ba prix ya bonne gouvernance. Bango misala ezokufa basala nini. Na présidentielle américaine, Michelle Obama a soutenu Aminaye Hillary Clinton, première dame des États-Unis, a s'affiché qui jeudi na Aminaye la candidate démocrate pour projeter une image d'unité du camp des démocrates à 12 jours du scrutin. Tout ce qui s'est actu Facebook et alelo na derby qui n'a oyo opposé V club na 200p. Ba internaute ba lobby eza bitumba ya mama na papa etali mwana te. Po mwana esi alakisaki bango ke baleki e kaka na âge me musala te. Ba misusu kutu babakisi que le meilleur gagne. Active Facebook oyo ezobimisa bango nyonso kala me kala makasi. Kinshasa eleki partout. Merci bozalaki ebele devant ba poste télévision na bino pour la kolanda magazine ya mokolo lelo ekomi na suka. Otikala toujours connecté, branché, scotché na ba chaîne partenaire na biso. Okuta na lobby na Sari Imamba. Kinshasa eleki partout.